Mbote na bandi nyonso a personnalité TV esike zo mibino bozo mona déjà doli akambi aza déjà awa na cinquantenaire esika oyo corps a Pululu batiaki na mort lelo le 11 2 obima depuis atika biso le 23 décembre toujours continuer ka kolela la famille artistique pe biologique ya artiste na biso Chico Pululu tozo lela bomoni vraiment déjà batunde baza déjà a ebele pona ko kabola mawa batu nyonso ba diaspora nyonso pe bazo na la personnalité TV bazo kabola mawa elongo na ba artiste comédien nyonso bazolela doliki wakuna pe na France azokabola mawa na ba comédien Mama Doris Lema la personnalité fumu na gaz pe apesi ba condoléances na ba comédien nyonso pe ambisi bazabaka na motema mon général John Kibabu pe akaboli mawa na ba comédien nyonso botala vraiment ndenge corps ya Pululu et kolongwa na cinquantenaire et qui na place des artistes et type place au bak exposant na Vélodrome beaucoup raté le comment na personnalité TV na sa cabine que TV za radio TV za bilili boza toujours connecté. Tozaka na morga cinquantenaire tozo de la bino artiste comédien na bino bolinga mingi wana bolinga déjà dans apemeni ya 7e bagarre. Bonjour 7e bagarre. Bonjour ndeko na ngai. OK 7e bagarre na monio vraiment za abati oza vraiment na souci à coller la vraiment Pululu passe vraiment ils ont mon ADA na batu nyonso bazota biso que 7e bagarre vraiment kweli kambo Pululu azaki nani pas na op est-ce que ozwaki temps komona na ba temps na ya suka. Oui, Pululu azaki ami camarade ndeko chéri na biso ya comédie donc il y a qui nous support na biso vraiment artiste et comédien et pas nanga azaki vraiment cher pour azaki vraiment moninga mo pende ya pembeni so na bia musika mabe azaki pende ya pembeni azaki pende proche na ngai vraiment donc ko perdre Pululu ko perdre Chico Lumbu vraiment passe mingi na motema na senti on dit na perdre ndeko mo bona libota na ngai na koufela président Mundora tant que mon papa na santa qui na perda papa na koufela mindono comme yaya na santa qui na perda yaya mon robo na vie na ngai na ko koufela susu Chico na senti qui na perdre mutumu motuya kat na ngai passe mingi na motema mais moi ko lobanyo so ezalete molimo neka ke pe mana kimia Chico kei OK penza tamba batelo biskozali batanga suka na ba dernier moment na ye balobi pe 7e bagarre oza parmi ya bato bozali na bango na ba dernier moment na yo ko relater biso ezalaki ndenge ni ba abonné na biso sur la personnalité TV moment na keza vraiment pasi makasi eza vraiment émotion ko perdre ami oyo linga ami donc nazalaki na bien et pas zalaki na bien tozalaki bien biso nyonso donc tozalaki bien lisolo ya suka tobetenga nezaki samedi jeudi to soigner jeudi to soigner na ye bazaki na pele babengi ngai te na soigner si bango mbale habiter samedi na wana ndako lambelanga fufu samedi ngo ayeko ya te na ba 22h na bengi na soigner si habiter zala calme semaine to bana na oya Chico babenga nga na 6h à lundi Chico akufi passe kaka passe. Merci 7e. Abonné na biso sur la personnalité TV tozaka na morgue ya cinquantenaire ba tozo lela kaka Chico Pululu tozela ndenge tozozela ndenge corps ekobima bozomona da ba artiste ba yekolela moninga biso bomoninga vraiment pemeni ya papa tono asekisa biso vraiment na prince du rire ye pa yo kabola mawana ye elongo na moninga na atiki biso. Bonjour papa Tono. Bonjour maman na ngai. Papa Tono ko pesa biso ba souvenir ni ya malamu ozana mpona Chico Pululu. Non, Chico Pululu azaki petit nanga, a petit oyo tofandi ni ensemble na Pointe Noire. Tofandi trouve mana yep na Ponto. Na a na kini to ala ko solo la mingi te mais na Pont Noir. Tofandi trop manga na evma. Ala petit moko vrai to tambola trop ngana evma. Na Pont Noir. OK, tant que kisanga liwa na ye vraiment ça que neni est-ce que mona qui est Mikola Suka parce qu'il a fait le 23 décembre et mois de décembre mona qui est atana coup de fil bengaki. Les 16 to alaki ne pas téléphone kangami to salaki to tournaki ngana na epela biloko moko boye ku toujours mukola ko kufa le 23 na osala émission nde ba benga pa epela oza penga bino nini o shiko kufi mba mona kataki émission salaki passe tinde to yaki ne pe même na morgue to chikaki na morgue salai ma passe makasi. OK
Papa, ton message nous que lancé na artiste on so bazole la chiko pululu o bazali banda kuna ba diaspora baza ba fan na bino parce que matango to moni boti mbutu entre bino ba diaspora message nous ko pesa. Bon message ngana opesa kaka ya bolingo kaka ya kimia kaka to ala kaka na esengo ali liwa mutezunde kona biso biso to yebite nzambe nde to boy to yoka biyoka yoka no tela bomi etela bomi non po nzambe nde mutayebaka liwa ya moto comprendre to longola makanisi ya mabe na kombo ya baninga ke no tela chele poison même bino bande kona biso bo akuna boala na biso bo moko to lela ndeko na biso to kunda ndeko na biso na kimia vuma elo na lobaka ke tola na kimia elo mususu ya te bolingo kaka tola kana bolingo kaka. Merci papa Tono. Merci beaucoup maman nanga. OK, na sepeli makasi. Merci. OK. Yo rejoint. Bien. Bonjour maman mais. Bonjour. Bandalinion soit personnalité TV bozo mona toujours tous na artiste presse za toujours na pona okabola na bango mawa o moninga su peme na maman mais na nina zo témoignage nyongo ya malamu za nango pona chiko pululu. Wana maman Arlette Zoua. Donc biso nyonso toye bozo mona ka batu nyonso baza awa biso nyonso na yana biso maman Arlette Zoua azaki na groupe ya président lokuli nanga Alpha auti Paris aye ko assister ti na morgue. Donc toza wana pona ko bimse bemba pulu mana kimia mamno se le kana kimia bo tika ba o ya lobby linga mona likamna misko pesa information au monité lobby zolo ba que ba bana kitambo ba ozela bino ba comédien po ba beta bino est-ce que vraiment ko kwa sire ba comédien musu ba bangi ba boyo koma kitambo en tout cas nga pena yoki kana moni na ngai te ba tout cas ne bazoloba tokolanda maloba batu te poto kelela ndeko na biso te tolela etina suka. OK, merci maman be na moni mama kuna awuti kuna na France maman Ariette vraiment yoka mama Arlette Zoua bande ko sala pe théâtre na Prince du Rire kuna papa lokuli awuti vraiment musika kuna na France ba ndeko na biso a diaspora yonso bazotala la personnalité TV bazolanda biso mama Arlette message nous ko lancer à ba diaspora parce que mbutu koti entre ba diaspora na ba artiste et comédien na Kinshasa pour na matanga ya pululu message nous ko lancer parce que opposant ta diaspora. Bon, elo kanga na osenga ke totikara bilobela puisque liwe zwaka mtu nyonso ndepe na telemi abona ko tambola na bona betili baku na kofi to ebite maladie ni toza na kati ya nzoto alors totika bilobela ya loba boy ko loba boy non totika molimo ya pululu epema na kimia pululu ezali wa ezwaki bon etanga maki ezaki pe mukolo na ye alors ça ne sert à rien ya to loba boy ba loba boy non non. Maman Arlette oza témoignage moko ya chiko pululu. Dommage que ngai ta on a kendaki to tikala ko jouer ensemble te po biso tozaki en tout cas na groupe na biso toza sala jamais banzonzing tozaki ka biso moko alors tant peu voyage Jésus nga na kei na tikala ko za la place moko na pululu te na mona ki ka na bilili pe na za ko sepela na ko jouer na ye na ndenga bimisa donc ye moko ayana ndenge na ye ya kizengi pe sali ke bandeko na biso pe ba imiter. OK, merci maman Ariette. Mona chuke ye wana zokita na mutuka e vraiment ko kabola mawa na bandeko na bango ba comédien azolela ndeko na ye chiko pululu tozo mona ka ambiance ezo régner awa na morgue 51 eza vraiment ambiance ya mawa ba comédien nyonso bazana pasi vraiment. Bonjour Chiko Limboto. Bonjour maman nangai. Chiko Limboto nani chiko pululu azaki nani pona yo? Chiko pululu azalaki c'est un frère azalaki te mais c'est un frère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est un frère pour moi. C'est ça. Okokopesa biso témoignage ata moko te ya pululu. Ceux qui déjà pour tant azaki vivant au joie qui na ye ata pièce moko. Tant azaki vivant la journée ba pièce est belée. C'est un frère pour moi et je lui porte dans mon cœur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'est plus yango tozo yaka ko rendre le dernier hommage il est l'autre comme ça corps naie lobi to rendre le dernier hommage to que ne tikana ko tikana dernière demeure naie donc c'est un peu ça. OK, message nous la c'est la diaspora parce que basi que la bino babi botiki et bemba pululu na morgue boke kingakati en plus mbutu mute botami entre bino na bata diaspora en tant que comédien bino pe sous bolobi que ba $20 na bango batinda la bino eze le côté en tant que comédien okoko lancer message nini na ba diaspora. Na c'est excusa ki na ba diaspora par rapport à nyonso elekaki toza bandeko na bango balimbisa biso
balimbisa vraiment biso toza bandeko na bango toko répéter lisusu yango te comprendre eza ba émotion ndenge yaka kaka ndenge bato ba réagir bandeko musu ba réagir donc balimbisa biso. Merci bato bazolanda boyoki ke chuka le bibo limbisa bango Christian Bokwala l'homme prudent kuna na Paris Freddy Tafa bango nyonso bazokolebola kaka mawa na famille artistique pe biologique a Chico Pululu. Kozwa mino ba interview à artiste na mino bolinga ka bomoni dolia kambi aza pembeni ya Mama Lomboto. Bonjour Mama Lomboto. Bonjour maman. Mama Lomboto sangwali wa Pululu ekutela ki wapi? Ekutela yenga na Luanda na osomba biye pona bimakini. Na moni kaka moko ya président biso kuna président Carlos Massamba. Abina nga Mama Lomboto. Nde ninga bi bien oyoki sanga bisangani abi fungola internet omona makambo eza kuna nga bia ce problème eza yebisanga mbala mo yebisanga be oshika kufi nga bi bashiko na yebi bashiko ebelete nga bishiko wapi o Pululu nga Pululu wapi Pululu abeli o akufi mo sibiti lelo na ba 3h nga bia bon na ndimite biso ba Saint Thomas na fungola internet bona mona dieko na gangi na bambi ba mir na bi ce n'est pas possible yango biso artiste congolais to sali nini bon naza chrétien na yebite misusu kokufa nde eza eloko etaka biso contact kokuta na Nzambe eza shoki bokabwa nde mpona nga na monika eza normal nde shoki ana eza kaka il faut na mona na kata seke mpona ndima kufi ya OK Mama Lomboto souvenir ya malamu za nango na et pas Chico Pululu est-ce que déjà tant Chico Pululu azaki vivant au joie ki na e ata na pièce moko ebele pièce nanga oyo vraiment bato basepela bandimaki ezaki njonjinga poto titre nango keba na voisin to tourna vraiment incarna pe na tekama bato pe bakoma ko benga ngai ya naza ba souvenir ebele vraiment. OK merci yeah. Mama Lomboto. Mais oui, si ça te sera qui mali on a des autres de car on s'accable. À 10 000 $. En tout cas, on en a évité. Moi, je parle que des choses que je maîtrise. $10 de Maman Olive. En tout cas, bienvenue Toukéban à Caleb. Ne parle que sur les choses qu'il maîtrise. Ceux qui n'ont maîtrisé l'autre dans le bangote. D'ailleurs, déjà, je ne suis pas trop pressé, je ne suis pas trop émission. Moi, c'est mon travail. Donc, ceux qui l'Ikambo ont maîtrisé, on a maîtrisé dans le bagate. Et j'ai tellement beaucoup de scénarios à écrire que nazala vraiment tenté à fouiller, combien, combien, je ne sais rien dire par rapport à ça. En un mot, pour nous, n'est plus. Na bateau union sur artiste comédien au pe ba yokana raté lelo Pululu azate et appelle musu bazaki na rankine na Pululu rolo banini. Le monde des artistes c'est comme ça, ba rankine que si la raté et zagaté na Congo c'est partout dans le monde. Dans le monde des artistes c'est concurrence yala. Concurrence c'est beau tarapé moi ba rankine, c'est normal. Mais sauf que faut que au sale l'effort il y a de moins en moins de rankine. Mais beaucoup de parce que dans le monde entier, entre les artistes, concurrence est créée des fois certaines rankines et c'est normal de parler monde. Mais dans l'ensemble, je parle avec tout le monde. Nazana ba sponsor na ngai bandakala so na kuwele la nini na okendaka pozonga oui ben voilà donc yo moko lobinyo so na kozala neti na rankine nini nazalaka na pa na ngai et voilà donc nazana rankine te je vois pas voilà Professeur Caleb pour Kolanda pasteur de la foi
pasteur de la foi le dit que ceux qui vous les comédiens pour se repentir et pour faire moko. Bon, eza aza mosala nzambe eza vi na ye, mais sauf que oyo nga na yebi mutu nyonso akosukaka na okufa. Même yepe oyo nga na yebi par rapport à la parole de Dieu mutu nyonso akosuka na okufa. Même yepe akosuka na okufa. Voilà, c'est un homme de Dieu akoki kopesa une interpellation de la part de la corporation et à chacun akoyeba combien akoki kozala malamu na nzambe oyo osalela. Voilà, quel est votre conseil pour vous kopesa na bino ba artiste? Conseil ezaka que to travailler de mingi, to travailler, to améliorer qualité de travail, to ke sous liboso, comédien azala commandeur, te comédien alia na motoki ya musala na ye, c'est possible. C'est possible. Nazo mona des conseils ni na opeza koloba ke bo changer bo zala boye, mutuna mutana coin na ye, mutuna muta travailler na ndenge na ye, mutuna mutana comportement na ye, ngai bienvenue Caleb, na okene ko changer mutu telte. Nazana bano ngana boti au fond la l'éducation na bango, c'est un grand travail et je ne sais pas comment na ko keneko si mixer na vie ande ko songolo to pakala, mais ce que je peux souhaiter est un progrès général et que l'état est à la conséquent et créer ba loi ou ko protéger misala na biso et l'état est lutter contre la corruption. Et là, on souhaite mais conseil na gene pesa nani conseil munamta majeur am kolo makasi. Aux Hollandes. Voilà. Entre-temps, Tozawana on fait la concurrence loyale. Okay.